Pour nga nazo condamner ne mwana mobali wana oyo abande ko filmer penyel yo pe penyel tongo abande ko filmer yo obande ko boya te pour nini nga tali video wana bien penyel ozaki na kwitité maman penyel a confirmé ngo kabi ke ezana ngai mais ezanga te muna publier eza ami na nga muta publier na poto ngo no pesa no conseil na bana poto ya mibali ba papa na biso boza mikolo bo se respecter. Comment expliquer comment on boule les penyel qui non azabwe ne na mu mutakala penyel benga pena fona canceler mbongo pena nga peka fona le cancela oh nzambe ko sambisa yo mukolo asuka yo ami a penyel yo ami a penyel muto sambusi penyel nzo la so musapi mukolo asuka nzamba ko tuna yo. Mais comment expliquer gouvernement congolais bokoki ko sundola mututi na niveau bongo pena artiste mususu papa na biso chaba to komi na place des artistes artistes ba yete général des fois ba télé poison général des fois ba bomie côté wana na ebi pena ndenge pena ba musubo bato bolo ba bolo ba ka bongo mais pona nga na yo confirmer makambo wana te mutu soka kufi to ebi ke makambo bimaka ebele aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bana poto bana mokili mobima c'est Francis Moté Chando garçon de l'X c'est beau s'abonner toujours na kata la reine Nzinga TV chaîne actualité chaîne vitesse di beau s'abonner beau commenter beau partager beau aimer tikana vandi sa maman la reine Nzinga moulin investisseur moi ça makasi moi ça longa bitumba ba ya 2000 personnes 3000 personnes maman la reine Nzinga alonga bango kaka di tikana vandi sa mana mimi mozo na kata Berlin na peso bambo te peso zali bonne année na balandi na biso nyonso na kata la reine Nzinga TV chaîne actualité tikana vandi sa YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman ba bonne année na bonne année lisusu na mana mimi mozo na kata Berlin tikana vandi sa movier à 200 mètres 5 kinga san toujours motomoko bien bikabaka ba mutaza soka kabelo monke na western vitombo ngoza muke kenoko zambongo na ville comme mona kata saki de mouvé à 200 mètres 5 kinga san toujours motomoko bien beau s'abonner toujours na kata la reine Nzinga TV chaîne actualité mais mission beta bloko suko bandi lelo émission beta biloko toujours sur la par rapport ya mutakala ya penyel lelo émission nanga ya beta bloko toujours pesa conseil toujours sur la bozala toujours branché bo banda ko commenter, vous bana déjà ko aimer, vous bana déjà ko s'abonner, vous bana déjà ko partager, vous bana déjà ko liker na kata la reine Nzinga TV chaîne à vitesse chaîne ya actualité. To moni ba video ya penye ndenge panzani to moni ndenge penye lazo yemba to moni ndenge penye lazo bina to moni ndenge love zo sala manakati wana di mais état que Francis Moté Chando état que chaîne na biso na kati ya la reine Nzinga TV chaîne actualité chaîne invité chaîne o ba papa batalaka chaîne o ba responsable batalaka chaîne o ba tamaile batalaka donc état que Francis Moté Chando garçon de l'X na za wana pona finga penyel te poto monde ba te be ba fingi penyel ba te be ba bino penyel za zoba pelé azabwe mais que Francis Moté Chando garçon de l'X naza awa pona finga penyete na ko pesa ndiko na biso penyel conseil bo kasko conseil wana c'est ça yango to moni manike ko lobakeno bo eskizenga na ko tanga ngombe te mais niveau manike komi ko finga penyel ba bêtise to tikano ko finga ba penyel bêtise bongo tango tozo finga ka mutu bêtise ba para batala ka be mission bana pe batala ka be mission pour YouTube ndenge za bongo ezali chaîne moko boye eze loko moko boye o epanzana ka monde entier to tikano ko finga penyel to tika ko finga penyel pona ngai Francis Moté Chando nga na finga ba mamate na finga ba mamate pona nga na zo condamner ne mwana mobali wana oyo abande ko filmer penyel yo pe penyel tongo abande ko filmer yo ubande ko boya te pona nini mama nanga yo ti bo sana makambo na nyoso ti bazo filmer yo ti bazo sala okoboya te batebe babike no penye zaki na kwiti asaki on na sous les ndeza kena melaki masanga asaki bo mais nga tali vidéo na bien penye lozaki na kwiti te maman eloko moko nga nazo fingo te mais nazo peso conseil
Comment expliquer au kumati na ba niveau ata kutunde batu musu bazo ba mbongo yango ata su batu musu ne bazo ba kena sala kiango tanto po azwa mbongo batu musu ba bi poza 10 000 balles ba musu ba bi poza 20 000 balles ba musu ba bi 50 000 ata kutu exemple pour na mbongo okoki jamais ko bimisa bolumbu na internet bolumbu na yo likolo ya mbongo hein. Eza bien te ndoko nanga ya mwasi eza bien te tango déjà bolumbu no ebimi bongo oza na bana déjà bana bamona ke bolumbu ya mama na biso yango oyo bana bamona ke no bolumbu ya mama na biso yango eza bien te eza propreté eza bien te eza propreté yo pe papa pour to moni Peniel li mo pas confirmer yango Peniel a confirmé yango ke abi ke eza ngai mais eza ngate muna publier eza ami na nga muta publier yango nozo pesa conseil na bino bato botaka mutema na ba ami muninga malamu eza nzambe muninga malamu eza nzambe tala niveau ami asambusi Peniel po Peniel li moko abike non nasalaki erreur ya ko pesa téléphone nanga et pas ami nanga to moni biso moko ndenge Peniel asali réclamation na internet na Twitter na même na ba Facebook alobi ke non ami nanga ne mutazwaki yango a publier yango eza ex ya mobali nanga eza ex mobali nanga donc mobali ne musu ya kala après pasteur na biso mai kalamba azwaki su mobali mususu tozo mona ndenge zo yinda na kati ba internet yao tala place ko ami amemi mama na biso Peniel donc ami asambusi Peniel ami asambusi Peniel pona nga Francine Motejo na lo babwe mama nanga Peniel elo na bande ko bane bandeli comment expliquer yo o sala love na yo na mobali na yo ondima mobali a filmer yo po suka nango tongo yo pe Peniel banda ko gardon na kata téléphone po sa nango nini o bandaka kota ndenge bo bande ko sala bolingo o bandaka kotala ngo bandaka kotala ngo po sa nango nini bosilisi love na bino zwa téléphone effacé ce que tantôt bosaki non to filmer na après tant aussi c'est total tout le monde que ton bosisi botali effacé pourquoi oko garder ba vidéo oyo salaki na mbali na yo et sinon ta bana pe ba simba téléphone le bana technologie change bana lelo ba comment ko simba téléphone makasi ya makasi ce que ami a pandion teke na bandenga ba internet po upesa mutema na ami tala minda sambusio batu koto babike no na bana poto yango no pesa no conseil na bana poto ya mibali ba papa na biso boza mikolo bo se respecter comment expliquer comment ko boulele Peniel ke no na zabo ne na mu mutakala Peniel bo nga pena fona canceler mbongo pena nga peka fona le kanzela oh ko nga déjà moni ko nga valeur ya ko ngeza ka soki ko ngeza na kacha bakasa ko nga deso bo te ko ngopoleza suna valeur te mutaka de ende bozo mona ngo bon ezali sous na valeur te mutaka la mwasi ezaka pona mbali na ye de to mona ba mama kala ola ta dépend na ye mama beti pena dépend mama beti pena roba mulai ayebi ke no nzoto nanga ne na zabu mutoko mona nzoto nanga ezaka mobali nanga siko yutango mona mutu a exposer nzoto ne na ndenga ba internet ba publier bongo yo papa mkolo mingi bana poto bat bosa ba makambo ya mibali on opesa mino conseil yo papa mkolo vando ba penake noni na zabuye ngai na zabuye nga peka funa leka ka nzela ah na moni nzota Peniel eza kitoko na moni Peniel eza nzota bien nga peka funa leka ka nzela wana oh yo ndenge ni oza poto poka ngisa mbongo sunga bandeko na yo komi ko beta calcul okangisa 5000 okangisa 1000 balles okangisa 1500 balles okangisa 3000 balles pour leka ka nzela ne loko o esambu nango eza bien te bandeko na biso mbali bongo baso bino boza na bango kesteka imanzi mo bibe bongisa mwasi na yo nzinzi mwasi na moku toza na ye ataza mabe so yo linga mwasa pemba ko mandeti pembe ndeti Peniel zo mwasi no pese ba idgogi no dia poto hein zo mwasi no pese ba Carola tezali komisa mwasi no pembe so za posa mwasi za sima munene nde bande nde na mune mutu muso zo bakeno na moni Peniel asana sima bien na moni Peniel asana nzota bien yo papa zangi mwasi soki mwasi za muke komisa munene soki mwasi za na sima te ba mama la reine ba cimenterie ba béton bazali tinda mbongo ana kin ba kotino ba kisi po mwasi na koma na bataille o yo zo linga comment expliquer mukolo bongo va na poto papa na biso jeune garçon hein pourquoi tata otanga maramususu pour que nous ça musa na yo over no sa vidéo ke nga peka funa leka Peniel nga peka funa bimana Peniel nga peka funa sala boza bien te bongisa mwasi na nzinzi yeba nini ko traiter mwasi na yo oko bongisa pe mwasi na ko mpe kitoko ndeti Peniel oko bongisa pe mwasi na ko mpe kitoko ko leka Peniel
eza na basi misusu ya mabala baza na bandako baleki mpe penyele na kitoko penyele na soki si basi nyonso na kitoko te zo mwasi na yo ndenge oza na ye wana komisa ndenge yo na mposa koma komisa mwasi na yo elengi komisa mwasi na yo pembe komisa mwasi na yo nsima tika kolula bablo mosusu tomona bamibali mosusu bosala bavideo nde na bandaki koloba ke nga fona linga penyele nga mpe na okangisa mbongo nga mpe salinga penyele mitu na bino esala bien te mpo mutu nezo raisonner mutu nezo raisonner akoma tina baniveau wana ndeni mutu azobule vie akoma tina baniveau abule bamakambo wana ndeni eza bien te pasteur Denis Lesi pasteur Denis Lesi nakota none pa na yo pasteur Denis Lesi na bengi soki 6 fois déjà kokiao lelo okomi ke ngani na zabo bokota na makamba penye te tokolanda tokodiembela yo monde ngaza be tozo diembelo kana makolo tokodiembela yo bate belé bazo diembelo na malobo yo loba yango maloba o biso to lobaka et ko rattraper biso un jour tout le monde a eu moko bike no mutu nyoso ko luka penyele aya me aza na nini na mbongo lelo ko mo wanga na penyele pour makambo comme na ninga ba justice awa pasteur Denis Lesi oza parmi ba cité na ba dossier ya penyele awa yo ko wanga na penyele te yo mto livre penyele internet yo mto livre penyele internet yo nozo pesa pe conseil pa ba pasteur boye ba makambo ni obozo so les désavantages tous les avantages pour na minute oyo pasteur Denis Lesi bat ba cité yo na makamba buzoba oyo ezo leka na mamba penyele est-ce que pasteur oza na valeur to oza na valeur te oza sous na valeur te oza li sous na valeur te ngam nazolo bango oza li sous na valeur te un pasteur okokoma tina ba niveau okoma koleka o leka na be mission par rapport à makambo banda koloba un pasteur va dans l'église na yo pasteur préparer matin na yo je pense que prépare matin na yo je pense que aux aralpe l'église na yo o te ya rabato parce que tango bandimi ba mona ba makambo banda ko loba le ba moni ke makambo ko minde musu yongo wanga na penyel o wanga na eta oko wanga ne oko ndima penyel tina suka oko ndima penyel tina suko za niveau wanga na penyel te pour muto bimaka commissionnaire à penyel. C'est ça, yango na zo sa penyel ke penyel yo mo muto miteki. Ndeko nanga mwasi yo mo muto miteki. Yo mo muto mi pandi garde na yo. Comment expliquer mwasi olobake ni na minute ni na kabona mbali na nga ya kala o nyonso za na posa alinganga ayame à condition azana mbongo. À condition azana mbongo mais tant yo bimisi de ba propos ya bongo na TV. Yango to moni papa na biso ayaki atali que non moi ça soifé d'argent moi ça soifé d'argent abimisi mama mbongo le ko ngaza mbongo na ngebele peu importe mbongo au moins so ko senga ngafuna sa nini na pesa voilà mon ben convenant to moni ben convenant nango yango comment expliquer mais ça ba propos ya bongo le tama mbo esukelio moninga malamu eza nzambe eza erreur te bon to ko tsango erreur pour erreur ezaka pour na biso bato tala siko erreur oyo sa yo pesa téléphone na yo et paye moto pe bino bato à part non peigné to longa non peigné à part non peigné bino bato bosenga ba mitakala bato po bosa na ngonini bino bato bosenga ndeti mitakala peigné bo commission ko cassation eloko nini mutu mo zo benga nga fasi moté chando garçon de litini la mitakala peigné papa na temps ozo senga nga mitakala peigné que noko luka mbongo beaucoup matina niveau to concentrer makambo zo le kanamboka na biso bat bazo kemba babona nengo bat musu bazo fêter bien te bat bo se baser makambo ya bêtise bo se baser makambo mitakala bo se baser makambo ezanga tina na place que bo concentrer makambo mboka etambula ndenge nini donc bo se baser na mino makambo mususu eza bien te on a pesi conseil na bana nyonso ya poto surtout ya mibali et surtout ya mibali toza mikolo toza ba papa penyel aza mwana bino penyel aza leki na bino penyel aza ndeko na bino congolaise peu importe erreur ezaka pour nos moto asa l'erreur camarade Azui a publié tant d'erreur commis mai déjà sani mai déjà sopani na zelu do mona mai place sopani na zelu mutalo kotango ne pour déjà sopani na zelu na temps o ezali il faut encourager to pesa ndiko na biso ba courage belé to pesa ba courage belé za makambo eyeli ya pas za mutali boso te komelié
Na senti pendant que non 2021 ezaki pendant que non 2000 morts ya ba spectacle mitakala. Spectacle bolumbu ya batu pour tout monde qui ango déjà. Mais eza ne moko boye déjà et l'équipe to kota déjà né ansika. To pese ba courage. Ezere oyo ami mutasali bongo. Pour ye moko na ndimité et c'est déjà mona mutu ye moko ndima mi sambuisa na internet. Pour internet eza déjà milliers de milliards de personnes batala. Pour batebe bazo ba que non yemo penye muta publiaki yemo na muta sala ki bote mutu yemo déjà milinga misambwisa eza ndeko na ye moi si amina ye o akomisa ke net ndeko azui a publier na ndenga ba internet peu importe to condamner penyel azan ndeko na biso eza makambo déjà komi do yandeti moi na sumelo na loboko ko kata loboko na te to ko sukola ka loboko pour loboko ko soin azad ndeko na biso congolaise to kita to mata to tika ko finga ye erreur esamaka pona mutu yo mutu zo finga ye yo mukolo ko sala erreur mutakala yo pe ba ko publier yo ozo finga mutu obo sente ke non lila le télé pa penyel lobi lila la on appelle susu e ko télé pe pa no mukolo yo ko sala erreur ba ko publier sur na ndenga ba internet zala mayele bino bato bozo photo ba photo nini bozui elongi ya pasteur Denis Sibotie bozui mutakala mutu musu botie bino bosana basala nzambe ya bino bato bosa mona boko lakela mamabe peu importe makamba ba pasteur to c'est le jugement dernier pe libumu les pasteur Denis c'était bozui ba montage moko botie longi ya mutu botie libumu nene mutu mutakala Pourquoi bo sambwisa kombo ya pasteur Denis Lesi atakuta sambo na ye yango botika makambo bino bo sala on eza bienté merci beaucoup bana na biso nyoso to kota dossier na pena moi kande ya trop makambo ya mona mutakala bo to lembi mutakala stop pona mama mutakala o mutakalogie stop to tika ngonanu et c'est de tout monde nzambe nanga de tout monde ba pasteur mon Nigeria tout le monde ba artiste moi ba nigérien ba tika ba mitakala tim koni to ba no mona ba mitakala boye na ndenga ba internet pasi nanga ka ezali les loso déjà mutakala ebimi na ndenga ba internet boye bulumbu ebimi déjà na ndenga ba internet moi soza suna valeur te moi si oza suna valeur te je pense que nzambe penza pesa yo maman na biso penyel makasi oza makasi zala makasi likambo deje kwei zala makasi ya trop bino bato bobe sa ba réputation ya bato ko tshaka ba video ya bato video ya mutu musu boje lo ngbo mamiki botika ko sambusa bato bongo yo muto sala ka bongo nzamba zo mona yo bokan seteke makambo biso to sala na ndenga mokili nzamba mona ka biso te nzamba zo mona yo nzamba ko sambisa yo mukolo asuka yo ami a penyel yo amia penye muto sambusi penyel nanzo la so musapi mukolo ya suka nzamba ko tuna yo amina wana lingaka yo po nino publiaki video na ye amina wana lingaka yo po nino publiaki video ne po nino sambusa ki ye po na nino bebisa ki réputation ne nzamba ko juger mukolo ya suka muninga malamu za nzambe na suki ka wana linga nzambe muta mukili pesa na confiance na 100% pesa 50 100% pesa nzambe l'autre suki wapi parce que keza ndenge déjà panzani bongo des années bana yeso ba betika na internet so ba betika na YouTube ba mona de abuzo ba mama na bango mais ça passe ya trop totika ko finga ndeko na biso ya mwasi soko za na posa moso na ndeti penyel bongisa ye kestera yimaka nzembo bongisa mwasi na yo nzindiye ebele ya basi batoni na kisasa ebele basi batoni na kisasa usada na mwasi na yo ongolu la ya bato o mwasi no azanango yango pe oka penyela zanango o mwasi no azanango yango pe ka penyela zanango misu mwasi no azanango penye pe azana misu ozolanda nini mona poto bande na biso mibali penyel pa za ndumba te yo kasi penyel za ndumba penyel pa za ndumba te malgré ndumba so déjà mwasi abali aza sous ndumba te mais penyela za ndumba te yo kasi bino bato bosa video ki nga pena lekaye bona bo kayeka ba beza buzoba ya pamba quand ndenge Francis Moté Chando garçon de liste na bande koloba to kota non dossier
il y a papa na biso outé ko kufa papa na biso Chaba Moscovite tout soit non par rapport ndenge matanga lekaki mais comment expliquer gouvernement congolais bokoki ko sundola mututi na niveau bongo pena artiste mususu papa na biso Chaba to komi na place des artistes artistes ba yete surtout taliba o ba yebanaki bazaka soki 5 personnes so pe 6 personnes siko artiste nyonso oyo botaka munoko na bandondeng artiste nyonso botaka ba minoko ba saisa même ata saisa ya yete yo patron artiste no mibengaka mais comment expliquer niveau ya papa na biso Chaba asalaki théâtre na mboka na biso baza parmi bato batombolaki culture ya mboka na biso koto théâtre baza ba misisa ya théâtre congolais bolele na niveau bino boleli wana comment expliquer papa Chaba na place des artistes na bourgmestre ayete bourgmestre des artistes na bourgmestre tant bachaka comme na bourgmestre ayete ministre culture ayete bozo saka na artiste comédien boy pourquoi bozo saka na artiste comédien boy biso ba konza mboko hein bomo na artiste comédien ndeti ba papier OK théâtre ko tana banda ku nyonso na kanda ko to wana ce ko bino pe artiste oboya kité za pasi pona bino bana poto pona confirmer bino nga Francis Motesha na ba vérité na lo ba pena vérité ya vérité papa na biso Chaba lela mabe papa na biso Chaba lela mineti mona moka bandeko banda théâtre sikabu ya kufika balelie hein programme ya papa Chaba bezo yebana te ba koto balobi ba se retrouver na muke eza passe pona mboka na biso hein ne ba papa na biso masum nazo ebate nazo ebate koto chaka kongo babi alie mbongo bato ya yandi mosi po ba mema akendo hôpital kuna na nini na Afrique du Sud chaka kongo alie mbongo bato ya yandi mosi ndenge bato bazoloba siko papa na biso masumu yo zaka président yo kana komba président ya artiste comédien tozo ebate place oyo zawana soko monezo simba te papa hein kiti oka mutu kiti obiso to yebi ke kiti mutu avanda ka mutu alongwaka te seko na seko zaka nzambe papa so moni ke ça so moni ke zo simba te so moni ko zo gérer no bien te papa longwana kiti to tsa batu misusu na place wana to tsa jeune garçon na place wana sa musala pourtant to so to tsa ta sai set uza pe to tsa ta sobe eza pe to tsa ta bodo tanto maramusu ko changer côté artiste comédien. Comment expliquer papa Chaba lela maloko la mutu moko babandi théâtre sika mutasala la vie belle mutakanga papa wemba eza bien soki kutu papa Chaba zolela mabongo ebongo ba o babandi sika ba olela mandeni soki kutu papa Chaba zolela mabongo ebongo tout le monde kutu pululu pe en son âme ba pululu balela makasi ba pululu balela ma bien hein ba diana makila balela ma bien o papa Chaba leki bango pe en son âme na bango hein ba masika balela ma bien hein ba papa na biso sans souci balela ma bien parce que bango nyonso o balela maka bien wana papa na biso Chaba leki bango bande tesuka na carrière artistique parce que ta sikoyo batuma ba kufaka balela ma bien bongo papa na biso Chaba yo ko kufa alela mandeti mutu moko boye individu allez la mandeti individu morobo ils a propreté ils a bien terre ils a pas si pour mboka na biso bozo mutu moko imamba théâtre te bo tie wana ministre pour ça nini mutu mo bande ko tekane mapa soki na poto boye ba gofre soki na poto bo ju bo tie ministre aketire oh ça nini oh yaka mbongo Congo ngana yesaka bino botsa bato baza di domaine na banda ko ba mambo kala botsa bato baza di domaine bozu mutu lokola ata nani bodo botse ministre critique so tanto bomona bodo ko lia mbongo botse ta vena biso nani tanto batebe boko boya ye botse ta fait gaou ministre critique botse ta fait gaou Bote bato baza du domaine jusqu'à quand artiste bozanga valeur pour nous rouler la bango
Mais tant tout le monde a misère, tout le monde a papa na biso, tout le monde a paix en son âme na papa na biso défaut. Tout côté de super défaut pour ba dossier a tellement belé, ba te belé ba le but défaut ba bomier, ba te belé ba bi que non défaut ba les poison. Ba te belé ba bi que non papa m'a kufa na Côte d'Ivoire, défaut kufi na Côte d'Ivoire. Ma gars qui était si bas Cameroun pour tout le monde qui des fois a bête ba tourner na pardon a bête ba tourner na ba Côte d'Ivoire tout a ko souka na Cameroun donc des fois papa m'a koufi na Côte d'Ivoire des fois koufi na Cameroun pour nani beaucoup fera libana mboka dossier monsieur ezaboy ba tebe ba vu que non général des fois ba télé poison général des fois ba bomier côté wana na ebi pena ndenge pena batu musubo bato bolo babolo baka bongo mais pona nga na ko confirmer makamona te mutu soka kufi to ebi ke makambo bi maka ebele biso to mona mutu mobwe abandeka ko konda na ya kondi tia kufi bat babimise ke no mutu akufi na sida koto babi akufi na tibe koto babi akufi na prostate koto voilà nde congolais zalaka congolais soki musicien akufi et surtout musicien to comédien soka kufi mambo bi makebele koto babi au général des fois le ko la bota kité le ko la sayi boete général des fois bano bana basire nana ebisi yo comment expliquer bino muta kufi bozo bakena bana ko bana basire abana ko sabo bino bato bo ba mabe batu nzama mona kabino yo mona ka sire nango yo mona ka nguma yango yo mona ka demo yango eza mutu mususu pe na mokili pe boye ne pe bi ngani naza bino bota na ngate c'est que mutu soka boti na mokili ko mi problème bo besa biso verset biblique nzamba ba remplissait la terre bongo mutu nyosa zaka po bota mutu musu pa bateng net général de fort pe en son âme na papa na biso tanto pa ko ba ke noni naza boye na bota na ngate na sepe na ngape ko bota te eza selon ye mais botika que non le quoi papa na biso général des fois bota kité bobimisa ba propos mabe koto ba bisirene koto ba binguma koto ba biboe koto ba bi poison koto ba bibo nana yebisa ki bino congolais muto zo le bela mabe muto zo bebisa la réputation azan de konayo te hein azan de konayo pe muto akufi ono ba mabe na ye mbona biso eza pasi on babe muto ko boma yo azaka muto ayebi yo muto ko tchayo musapi ezaka muto ayebi yo eza pasi pona bandengo na biso koloba mabe ya muto déjà kufi makamba ba sirène banini tala kuta zaka boy tala kuta zaka yo mona so lo ba kangio la sa ba preuve makambo bandeko lo ba wana pe belé bolo ba bongo so lo ba kangio ba bila sa makambo ozana ba preuve papa na biso général des fois zaki mutu ya obésité secret munene pe liwa nyonso mutakufaka muta permettre ngo za nzambe na chité place wana pona sabino le mois que non peu importe yo ba boma ke na munduki basala ke boy mutu nyonso o akufaka na mokili muta permettre ngo za nzambe po ya za mettre tout mona mutu ba bete masasi ba kufite babeti mutu masasi pene mutu me mutu akufite babeti mutu masasi tolo me mutu akufite mutu sala accident babeti tono 5 fois tono me mutu akufite me batu mususu abeti ka tono moko fa kufa mutu mususu abeti tono moko fa sani fa kufa me batu mususu babeta ba 2 tono 3 tono 4 même 5 makufite batu mususu ba tuta bango baganga kufi bayebo mutu apema Ponzambe muta permettre quitter. Donc liwa mutu nyonso kufa na mokili muta permettre ngo ezanzambe. Malgré nzambe ne muta zu molimo na ye. Nzambe muta lingi pesa nini akufa. Atabino bolobi, atabino bosali boye, ye déjà sa nini akei. Yo muto otikali, yo muto le bela général de forme mabe. Bongisa vina yo. Bongisa ko tambwa na yo. Yo tanto le beli muninga boye, o nyonso to sala na se futa manase. Yo tango lo bela muninga mabeto nga kufi yeba pe petongo kufa wat basani ba lo belo biso batoto tikali yo muto lo bela muninga mabe bongsa ko tambwa na yo bongsa vina yo tout est vanité général défense avec muta bilamba
le bilamba eza akufa bakundeka na elamba moko nyonso etika enyingo bakeno tout est vanité ozana mokili loba malamu mpona bandeko na yo loba malamu mpona famille na yo loba malamu na muto akufi mutu toka kufi bimisaka tantoka keno nzambe ezwa molimo mpe mana kimia peu importe mabe nyonso asalaki atolobi mabe na ye ntango akufi atolobi asalaka boye echange ye na nini déjà ça akufi na ye. Merci beaucoup abonné na biso nyonso na kati ya La Reine Nzinga TV, chaîne actualité, chaîne à vitesse. Nazaki vraiment na kanda makasi ba regret kotala papa na biso général de fa akufi bat bolo belé mabe eza bien te totika pour esala bien to batela ndeko na biso to batela papa na biso ya na biso papa na biso ya na biso ndeko na biso déjà kufi to respecter bibembe mboka na biso toza suna ba respect ya ba morte. Pourquoi toza lisuna ba respect ya ba morte pona nini? Ah nga Mobutu falo za rara makambo na basera Mobutu ezara te bato botala ngai respect ba mort ezate muta kufi bo sala be mission bolo ba mabena ye abanda ko sala boy nana yebisi bino respect ba mort eza wapi? Respect ba mort eza wapi? Tous en a respect ba mort mutu tonga kufi tous en a respect na ye po kufi ke ina ye pe c'est un respect muke wana po azasuna mukili ote pe c'est un monde mo respect muke azasuna mukili ote ko juger te po za juger. Merci beaucoup. Numéro on a contact on a plus 243 89 18 50 126 aux apôtres comme la Francis monter chez nos garçons de l'X na boirayo na le belayo numéro ka yangwana to soulèvement bien na zananga social ka ndenge zaka. La Reine Nzinga TV eza chaîne ko finga batute to répondre conseil bomone na pesi ndeko na biso penyel conseil courage aux maman o de joboti courage na yo ndeko na biso penyel eza makambo ya ka problème et la rapa moto likambo la moto et la nzete te le ba Koffi Olomide to kutani na émission bete bloga mbala simatika na vanisa maman sociale maman la Reine Nzinga Moulin 27 dora Monsa makasi monsa longa betumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Reine Nzinga longa bango to bakselaka lisusu nani la japonaise Manami Mimoza na kati ya Berlin na peso mbote place ozali bonne année na mauvais ado 5 mètres 5 ngasa toujours bonne année na YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman bonne année na yo ba meilleur vœu na yo ba né asika ba bonne année na ba bonne épisode sur na kati ya La Reine Nzinga TV chaîne actualité bo fêter bien bonne année pe ngo ton to kota né asika to changer pe bizaleli changer bizaleli to kota moi asika année asika changer bizaleli to kota année asika. Merci beaucoup to kutani na émission bete blog mbala sima restez toujours branchés na kati ya La Reine Nzinga TV chaîne actualité chaîne à vitesse. Quant à moi Francis Monté Chano na pesibino. Merci Mingi, au revoir. Restez toujours branchés dans La Reine Nzinga TV. Commentez, aimez, likez, partagez. T'écoutez une émission. Beta Blog Mbala Simon. C'est Francis Monté Chano, garçon de l'X. Merci beaucoup. Aïe. Maman oyo ayebi kofana na bana. Maman malamu. Dala evandeli na ye. Mwasi ya motema pembe maboko pembe. La Reine Nzinga. Maman ayebi kosolola. Balobito s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kite o na mona kite tala e wana mama kitoko evandeli malamu La Reine Nzinga.